Bato wakomataka sensibilité mvula ya mapoli ikopete na mamote lelo tozwi chance monene ya komonete tata molimo mosantu akalisa biso bana mandobe boyete toyaka pene na ye mbala moko na mvula yani bale kopesite merci lisusu na tata molimo mosantu papa Simon Kipaokiakani ndenge apesaka inspiration ya écriture néo-africaine na mwana na ye moko papa David Wabela Lopai na 1978 eliko ete écriture oyo ezali koexiste depuis 1978. Merci ya mwana tina lisusu ete na mvula oyo ya 2015 tata kokonjakule ajupe silo wete likambo yango ya centre d'écriture néo-africaine ekokakoza na kati ya Lingomba comme bassociation mpe bamouvement mosusu oyo ezali reconnu officiellement. Tozali bénéficiaire d'une très grande décision ya yeli papa mokonzi ya kule yango wana toza kokosepeli makasi likambo oyo tozali kolobeta epai ya tata mokonzi ya kule eza lokola likambo ya mwa mpasi kati na biso banini boyete tata simokimbangu ye moko apesaki biso écriture bamwana bakomisatu balobeli yango makasi mwete biso bakimalise toyekola ye moko mpe papa simokimbangu azali kolobela yango me biso bana ndako tosalaki lokola kokaka matoni likambo yango tomoni yango lokola kosakana yango wana tozana lingomba oyo tokosenga ya kolimbisi na tata mokonzi ya kule mokonzi ya lingomba na ntina ya négligence papa te papa nakenda kotima yelisaka biso ete négligence c'est un grand péché. Mikolo oyo kaka tata Simon Kipaokiakani mokonzi ya lingomba epai na yelele tozali kosenga kaka ete alaka biso po ete kaka mingi te nakanisi kokomisato na nokoki te apeli lisusu sete na bana ya ndako bakimokisi toyekola mandombe biso nyonso sans exception mpe aseli toyekola kikongo oyo yango ezali langue d'accompagnement ou bien esika mandombe ebandi epermettre biso facilement d'invention na yango tata mokonzi ya kule biso bana nyonso tu ya mandombe surtout bakimabisa en général tosengi kolimbisi na kozala respect ya maloba na bino bapapa bakomisata mpe yo moko tata mokonzi ya kule propasi kokimokela lokotakosa biso lelo ekoki biso bakimabise tozwaka yango lokola niki po soki niki epasuki moye korekipera po ezali te kasi négligence oyo tolalisaka liboso na bino papa boyokela biso mawa koleka biso te tozalaka bana mokiko tobafundi yango atozali matobakako tobana tobeli tauni totomele tozala yango na nkenda zenokaka tokuzwa pe tukondo tozali tolaye bisu ya mamango te imudia yango toza kolobana tata mokonzi ya kule ye moko ayeli makambo na likambo ya motuya mwana na bino papa wabelaka tata tumikile na mikili asali makasi ti ayikozo
préparer ce titre, il y a professeur associé. Papa wa pédagogue na formation en classe, Azaki mécanicien. Mais vous avez la liste des mécaniciens sur le monde, vous avez la liste des mécaniciens mais les gens qui épargnent. Na malobala biso se référé na malobala pas na ultima de sous. Alors il ndani ya la ultima na kuliko na kuliko komisa kisita toyebaki ala kopesa papa na la ultima mai na ngolo walibaki kokanisa. Alors kisita oyo ngai na kuliko komisa yetu kumene ataka premier ministre. Et papa dossier qui n'a pas de
Bazala principe. Dans le cas de ce qui va avoir baissé, qui on a pas voir Belado, aïe, ça qui est, ah ouais, aussi, nous savons, n'ayons pas de pour la ça. Vos agata union surtout calme et puis simple. N'a comme vos agata, les années kalawa foufa, et puis simple, kalawa. Et les Koloba, les contraires, n'a pas de et c'est qu'à la parole de l'égalité. Au comment on a supposé même beaucoup de années passent. Ce qui aussi, pour être comment des années passent. Principe pour les années, aux alacades et simple. Donc, pour observer la casse, et à la ligne de communication, souvent, on a des états faut pas qu'on ait dit aux éléments d'activité, moi j'ai essayé aux autres de l'autorité. Dossier de respect et à l'instruction. Biso, on va besoin désormais d'instruction et pour un cas. Car ce qui a pris la direction générale, a dit dans la nation, la province, le district, n'a pas, les pas commis, etc. Pour ça, Donc, ce qui
makambo ya kitoko avec l'originalité toyeba Kikongo ezali fondement esika bandombe kovana ndakisa pakundu beleke significatif voilà nyonso tu makambo wana ezala Kikongo soko yebuli Kikongo te oyeba ntina te mpe kobana kozala lokola perroke azali koyeba nayebi makambo aza kosala data sikoki bango mpona kosisa discours na biso alakisa papa wabelaka ebilemo oyo eza na forme ya 5-2 ebima na mire de brique yango nde tokosalela baactivité matérielle nyonso tu toza na mobeso biso batukui c'est-à-dire en d'autres termes biloko makambo toza kozela twaka toutes nos inventions seront tirées proviendront de ces deux éléments pour la forme de 5-2 pour les yango batata mpe bamama tosilisi boye na kombe